pati yengo moinga watana pati yengo ate kundima pati yetengo oyo pati yengo Tokyo peki kolo bango Ebatinie Na batango batiagre Nyoto ego Yote la kaka ego Ino mokolo Matondo bandeko balandi ya émission Baindo bola muka Mbote mabota mabino Mbote na bandeko Bomeseni bongo kolanda biso Kuna na eteni ya Angola Poninite bino banso bandeko Bolandaka biso na eteni ya Congo Brazzaville na pebino bandeko ya diaspora oyo boyebi bongo kolanda biso tango iso na nzela ya internet to yebi susu lelo liboso na bino to yebi tango eleki mwa mingi to memanaki penza na miki ezalaki bongo basango ya équipe nationale na biso yote bongo ko zwela biso coupe ya CHAN bolandaki boyeyi ya ministre natina ya kosenga kupu wana na liboso ya nesongi nzina fumukusu kia munzala mpanda na Angola na mabele ya Mongo Kongo eza siège social ya religion africaine bo monaki pe sima na bango kozwa kupe lolenge kani ba mataki lisusu na Mongo Kongo na tina kozongisa bongo matondo kasi bongo mesano tolakaki bino émission yeze penze émission te oyo etalaka bongo makambo ya sport boyebi philosophie ya émission yelobelaka bongo kozala tina pe pasi ya moyindo ebandaki lolenge kani kosukela lolenge kani nde tolakaki tokozonga na bino kokoba na esika kani tosukelaki mikolo mileki na kotangaka bongo charte de l'impérialisme tolobaka tango iso tango mondele aze koyina mokonzi ya mboka eze tango bino fobolinga mokonzi na bino totangelaki bino charte de l'impérialisme bomonaki baarticle boni ezeli bongo kokondane bakonzi ye bakoyaka na tina koluka bolamu ya peuple na bango système wana ebandi kala mokonzi nyonso akoyaka akutaka système ya charte de l'impérialisme nde bongo akokoka te kosala likanisi na ye tolobaka tango iso mokanda ye charte de l'impérialisme ekomami na biso te na kati nango ezalaka telex confidentiel numéro 245 soko tokosala mwa rappel mpona bandeko bazwei biso na nzela tosukaki tokolikia na 14e article kasi tokozonga moke na 12e oyo ezalaki bongo les droits fondamentaux. Je cite dans droits fondamentaux, article 10, là où il y a nos intérêts, le pays du tiers-monde n'ont pas de droits. Dans le pays du tiers-monde, nos intérêts passent avant la loi. Le peuple de pays, on a toqué dans 11, le peuple de pays du tiers-monde n'ont pas d'opinion, ils subissent notre loi. Le pays à tiers-monde, donc Bisso, au Congo, il y a un pays à tiers-monde, to Zalaka, na opinion te to pona moto o biso olingi to tia moto biso olingi to subisaka mobeko oyo bango bakokitisaka donc RDC zelokola damena bango baze otindika pion iye bango balingi pe kolongola pion iye bango balingi na 12 on ne parle pas de génocide ni de massacre là où nos intérêts sont garantis même si le nombre de victimes est très important. Nalingaki moke to meka kotelema Congo ezemboka ya bato ya mayele. Congo ezemboka ezingami na bato ya mayele, soi-disant intellectuel. Tango bandeko bazeko kufa na este ya mboka, awa bra Congo na bralima bazeko pompe milangwa. Kuna pe na nzela ya lufu zododo ezeko kota seko kota. Pour peuple congolais demeurer inconscient. Jeunesse alelo est inconsciente. Tolobaki toko tika te ko bete kitangwa.
jeunesse na biso est inconsciente. Balobi awana donc eze motambu l'article 12. On ne parle pas de génocide ni de massacre là où nos intérêts sont garantis, même si le nombre de victimes est très important. Après la Deuxième Guerre mondiale, guerre est bomi bato koleka. Bomona bitumba ya Kosovo, tomona Iran, Irak, tomona tumba ya yango moko 40-45. Mais balobi sima ya guerre mondiale wana ya 40-45. Et tumbe bomi bato koleka. Eza guerre pour l'intérêt ya bato moko songolo côté kuna bandeko na biso bazalaka na kinya te wana etalaka biso te biso ba intellectuel soko ezepo na ko batela ba intérêt milia na biso nde biloko biso toselaka marche yango wana tokobimisa peuple congolais na nzela tokenda toloba boye ba slogan ibima Kabila de gage nyonso bino nde boye bikolekanga wana ezepona koluka pouvoir bokonzi oyo ndenge tolobaki na émission eleki soko mpe bozwei ezepona kolia mpe komela ya mabota na bino famille restreinte oyo bokotala ata peuple te toyambaka bino avant l'élection ya 2011 tomemaki bino na bisika oyo tomemaki ata député bayambie pene ya toilette loko les équipes basées au pouvoir réclamation ezalaki te mais ntango bazwi bakoti na parlement bachangea bamilie bachangea baninga babosana biso petit peuple lelo bakomi kokumba biso lokola ndenge tolobaki baservaka na biso lokola babouclier bazali kokenda etumba batiei biso liboso soko liwa biso tokenda mabota na biso ezwa perte soko ezali kolia komela bango na mabota na bango awa balobi ata soko nombre ya bavictime eza très important nako profite soko tozali kobeta nkota moko na bino bandeko bozene nteni ya régie tokenda na ino totala mais c'est lui na parlement belge élément oyo ekolobela biso makambo yeuti wapi tant mosu papier bokoki bofandi pe bosali makanisi babetaki yango na édition Zimbasi babetaki yango kuna soko pa ya nani nde tozali kotanga liboso na bino kasi tokenda na ino totala maikani malekaki kuna na parlement belge oyo epai kani ndeko na bango azwaki mpe ntango ya kolobela bango mpo na génocide oyo bango basala na mboka Congo tolanda. Monsieur Louis, pour une demande d'urgence. Normalement, 5 minutes. Le règlement, c'est le règlement. Cinq minutes, Monsieur le Président, c'est parti. Chers collègues, un pays ne peut se grandir qu'en ayant le courage de regarder en face son histoire et de reconnaître ses crimes et ses erreurs passées. En ce sens, et afin de créer une nouvelle collaboration saine, éthique et respectueuse entre notre pays et la République démocratique du Congo, je pense qu'il est notre devoir, comme l'ont fait avant nous d'autres anciennes puissances coloniales, d'ouvrir les pages les plus sombres de notre histoire. L'heure est venue d'oser regarder la vérité en face, d'oser reconnaître que jamais notre pays n'aurait pu se développer comme il l'a fait, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir asservi le peuple congolais. De nombreux bâtiments bruxellois, comme le Cinquantenaire, le musée de Tervuren, ont été construits avec le sang du peuple congolais. De grands projets, comme le port de Zeebrugge, ont été financés par les richesses du Congo. Le travail forcé imposé par Léopold II, le roi des Belges, avec l'assentiment du Parlement entre 1885 et 1908 ne s'est pas fait sans mal.
Des populations furent massacrées, domptées par la force par l'envahisseur, des femmes furent violées par les représentants de l'autorité coloniale. La déportation fut pratiquée, sans oublier la tristement célèbre coutume colonialiste des mains coupées, qui toucha également des enfants. Après le règne de Léopold II, la colonisation a elle aussi fait de nombreux dégâts et de multiples victimes. Au total, notre pays est responsable de la mort de 10 millions de Congolais, ça mérite un peu de respect. Un des plus grands génocides du monde. Ces chiffres furent évoqués, pas par moi, mais par une commission officielle du gouvernement belge en 1919. 10 millions de morts, cela représente 50% de la population congolaise de l'époque, mais jamais notre pays s'est sincèrement excusé pour ces exactions. Bien sûr, le comportement brutal des colonisateurs était monnaie courante à cette époque. Mais ces éléments ne changent et n'excusent en rien les faits qui ont été commis par des représentants de la Belgique avec l'approbation claire et ferme du souverain de l'époque, le roi Léopold II. L'ambition de notre roi et le statut qu'il voulait offrir à notre pays ne doivent, c'est pas possible, hein, respectez, s'il vous plaît, les morts au niveau du Congo. On ne doit pas, nous ne pouvons pas manipuler la mémoire collective de la Belgique, ni salir la mémoire collective des Congolais. Aujourd'hui, plus de 100 ans après ces faits, notre pays a l'obligation morale de faire un devoir légitime et élémentaire de mémoire. Le Congo est pour toujours un pays frère, un pays sans lequel jamais la Belgique ne serait devenue une grande puissance européenne. Nous ne pouvons pas aujourd'hui jouer la politique de l'autruche, ignorer la réalité et transformer l'histoire comme bon nous semble. En tant que démocrates, nous devons nous excuser pour le mal que nous avons causé au Congo. C'est bien la moindre des choses. En hommage aux Congolais qui ont connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne leur permettaient ni de manger à leur faim, ni de se vêtir ou de se loger décemment ou encore d'élever leurs enfants comme des êtres chers. Pour ceux qui ont connu les ironies, les insultes, les coups matin, midi et soir, parce qu'ils étaient des nègres, ceux qui n'oublieront jamais qu'un noir, on lui disait simplement « tu », non pas comme à un ami, mais simplement parce que le « vous » honorable était réservé aux seuls blancs. En hommage à ceux qui ont vu leurs terres spoliées, au nom de textes prétendument légaux qui ne faisaient en fait que reconnaître le droit du plus fort, le droit du colon. Eh bien, pour ces gens qui durent accepter que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, pour ceux qui ont connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou pour leurs croyances religieuses, comme Simon Kimbangu, exilés dans leur propre patrie, et pour qui un avenir pire que la mort était réservé. En hommage à l'auteur d'une partie de ce texte, Patrice Lumumba, arrêté et tué parce qu'il avait eu le courage de dire la vérité, parce qu'au Congo belge, il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les Blancs et des paillotes croulantes pour les Noirs. Pour tout cela, pour toutes les souffrances infligées au peuple congolais, je vous demande de ne pas classer cette proposition dans l'oubli. Je demande à tous ceux qui se prétendent les amis du peuple congolais d'accepter au moins d'ouvrir le débat rapidement en commission. Partout dans le monde, cette proposition est soutenue, malgré ce que vous dites, malgré que vous ne l'écoutez pas, par des millions de Congolais. S'il le faut, nous déposerons une pétition avec des milliers de signatures, mais je compte aujourd'hui faire appel à votre bon sens. Je voudrais aussi faire appel aujourd'hui à la NVA qui flirte depuis un certain temps avec la communauté congolaise, via les actions du sénateur Carvan Low. Il est temps aujourd'hui de poser un geste fort. Les paroles ne suffisent plus et les Congolais vous regardent. Mes chers... J'ai laissé les prolongations. Merci, Monsieur Louis. Merci, monsieur... Non, Monsieur Louis. Vous avez eu... Monsieur Louis. Monsieur Louis. Ni être de gauche, ni être de la majorité, ni de l'opposition, il suffit d'être courageux. Monsieur le ministre, permettez-moi de débuter ma question par ces quelques mots de circonstance. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance, nous avons connu les ironies, les insultes, Madame Lalieu, les coups que nous devons subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades où périrent tant de nos frères, où les cachots où furent brutalement jetés
ceux qui ne voulaient pas se soumettre à un régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Ce discours, monsieur le ministre, vous l'avez reconnu, c'est le discours de M. Lumumba en 1960 lors de l'indépendance du Congo. Et pour avoir osé dire cette vérité, il sera assassiné et tout laisse à croire que notre pays a sa part de responsabilité. Il avait pourtant raison, M. Lumumba. Et je regrette aujourd'hui, excusez-moi de parler fort, mais puisque le clan PS ne fait que parler, et je regrette aujourd'hui, Monsieur le ministre, d'être le seul à réclamer des excuses de la part de la Belgique pour les crimes et les méfaits commis durant la colonisation, pour l'esclavagisme et la torture. Le pire, M. Renders, c'est que depuis 1960, en fait, rien n'a changé. Le Congo est toujours une colonie belge, une colonie de la communauté internationale. L'injustice y est toujours omniprésente. Louis Michel, qui aura fait fortune sur le dos de la misère du peuple congolais. Matondo bandeko bonti bongo kolanda wana eze makambo yelekaki na kati ya parlement belge biso te ndeko na bango loposo na bango oyo toyebi te na quel bâton magique ayoki pasi alobi na ntina ya ngai na yo bakongole kasi tozali kokoba na charte na biso toke na 13e article balobi d'autres pays n'ont ni culture ni civilisation sans se référer au nôtre. Totiaki yango bizeuzeu na émission eleki oyebi lelo po bengama intellectuel faut le balopoto lelo po za la considérer et faut otia veste cravate ndo bimi pe moi moto okoki ba mosala ya maboko okoki ozala oyo yozali likabo yo botami nango soko ebi français te oze moto te okoki ozala oyo yozali na bisika wana bango moko balobaka tenue de ville exigée donc soko oze na cravate te oze na veste te oze inutile quel que soit kozala na mais nayebi te soko mpe bazwaka ntango ya komona tomonaka baprésident Barack Obama en chemise appuyé bamanche elongoli ye kozala mokonzi ya États-Unis mais ezalaki eloko ezalaki préparé baluki kobungisa civilisation to culture na biso po to se référer na civilisation na bango okofanda ozali kosala débat na baintellectuel balobi mondele nde ya civilisa biso ntango tolobi mondele nde ya civilisa biso totangisi nini na bagénération ezali kolanda mais tobosani ke balobi civilisation ya yambo ezalaki Égypte or Égypte authentique Égypte ancienne ezalaki yo moyini esika wapi baphilosophe nyonso ya makasi batangi bamathématicien baphysicien mpe baikani écriture ya mokili ebotami sculpture ebotami wana boyebi lelo tozali na bapyramide na kati ya Égypte oyo eza kosala bamillions de années bapyramide oyo eza kodate avant Abraham et même avant Adam na Ève kovérifie baétudiant olanda bosala bétide boko comprendre que moyindo azalaki moto ya civilisé mokili boni moto ya bandaki civilisation mokili moto ya bandaki écriture moto oyo abandaki nyonso oyo esali ke mokili ezala na esika ekomi lelo moto wana akoma inutile po ye azala fo mondela ya kocivilize 14 la liberté d'expression et la liberté d'association n'ont de sens que dans le pays où le dirigeant s'oppose. Tozalaki nane songi nzila balimbolaki soko mondela ini mokonzi moko songolo ya mboka ya Afrika population fo bopesa mokonzi wana maboko po aza ko s'opposer na bango bomoni yango na charte soko mokonzi akomi kaka ko s'opposer na bango esika kani bakopesa liberté d'expression bandeko bozali na mikili ya poto bozali kofinga mokonzi ya mboka bokomi na badifficulté ya koya koinvestir kasi eze motambo te eze motambo bokomi limité mpo moke oyo bozali kozwa kuna etikali kuna bazwei sikoyo facilité ya koexploite bino
bongo lokwa bofingi tata okozonga na ndako ndenge non boya soko mikakatano mizalaki ngeta mboke uti esike uti lelo président actuel nalobaka o ezali po bino ekoma soko moto alobi bolamu ya président alei misolo baze na nsima na ye tomonaki vuvamu 4 janvier asanganaki na bandeko ya PPRD tomonaki vuvamu le 17 janvier na échangeur azalaki ngeta tohonoraka journée il y a le 4 janvier martyr de l'indépendance biso lisanga ya vutuka vana pambu vidila nde tozalisa mokolo wana mokolo ya lokumu pe antina kolobela baye wana bakufaka na 1959 biso baye tozalisi lisusu kombo ya Mbuta Lumumba likolo makasi koleka babengaki Mbuta Lumumba hero lokola étiquette kasi biso lisanga ya vutuka vana pambu vidila nde tozuya kombo wana pe tozalisi yango na bokasi pe na nguya koleka koloba ete baze bato iye batelemelaki loposo pembe pona kobatela mabele yako bongo lokola pona mbala yoko lisusu to na mbala ya yambo gouvernement congolais bakanisa kopesa mokolo ya le 4 janvier lokumu eze deja mokolo biso tonora poninité to komosangana pe to sala carnaval elongo poninité lokola bayebaki ke biso toze bato ye topesaka lokumu na mokolo ya le 17 ya Mbuta Lumumba tango bango balingi bahonore mokolo wana batinda lokasa ete tozala elongo na bango tokoboya poni yango pe topesi bino bandeko balandi makanisi surtout ya bino bino bandeko na biso boze kuna na mikili ya poto soko boze na makanisi boya toze na kinzonzi toze kosala kinzonzi ya mboka tant soko toze kolobango na lopoto dialogue eze masolo boze na makanisi boya bopesa makanisi mboka na bino bokozalaka kimia kaka na mboka na bino ata bolandi kolia komela mbala kasi kovivre mopepe ya mboka na yo tokoliki eleki makasi pe malamu na titre 3 de finances publiques article 15 dans le pays du tiers-monde nul n'a le droit de mettre dans leur banque un montant dépassant 2 millions de monnaies. Lorsque la fortune dépasse 2 millions de monnaies, on la dépose dans l'une de nos banques pour que le bénéfice retourne au tiers-monde sous forme de prêt ou d'aide économique en espèces ou en nature. Tout l'indique à 15e angle. Exemple, les a péné na biso. Exemple, les a péné. Dans le pays du tiers-monde, donc biso. Tant que dans le pays du tiers-monde, donc l'Afrique noire, il y a biso. Nul n'a le droit de mettre dans leur banque un montant dépassant 2 millions de monnaies. Lorsque la fortune dépasse 2 millions de monnaies, on la dépose dans l'une de nos banques pour que le bénéfice retourne au tiers-monde sous forme de prêt ou d'aide économique en espèces ou en nature. Kaka mbongo yeba konti na biso ba kokendaka kotia na ba banque na bango sima ya mwangonga yango bentere wana po bango baze kosala misolo bentere wana nde kozonga sous forme ya aide ya ko aide to ko déficit na ba pays ya tiers-monde bo fandi bo bayela ki bino moustiquaire imprégné et puis ba aide ango ezalaka kaka na angle oyo biso toze kozela te tofandi kaka boye lelo vaccin mosusu ebakisani vaccin ngo toyebi te mbala mbula na mbula kasi ntango nesongi ya nzila balekaka tokolika na yo tense baimage eze koloba na vaccin nde esika kani bapiéja moto moyindo batiaka maladie ya sida na vaccin ya polio esisita guerre d'esprit baminganga babenga bato ya mayele babenga koloba lokola nesongi ya nzila babungi nzela kasi
to komi na sika ye fumuki mbango aze komonisa bokasi bisote to kozonga lisusu soko toze kobeta nkota moko na bandeko ya rogi tozonga lisusu kaka na parlement belge bomona Monsieur Louis lolenge kani koloba na bandeko na yeke baze ba responsable ya kokotisa sida na mokili na nzela ya ba vaccin na ba tolanda. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie une fois de plus. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie une fois de plus. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie une fois de plus. Matondo bandeko balandi bouti bongo kolanda. Soko bilili bize biso tolingaka penza koloba mingi te. Bomoyokeli epesa maele. Tozwa maele. Tozeko koba na 16e article n'auront droit à l'aide précitée que le pays dont le dirigeant font preuve d'une soumission totale à nous. Oui, puis bamboko bopesa ka exemple. Ah bon ndenge nini ngolo position za kate bongo soko ba dirigeant na bango bazé ko ça la preuve ya soumission totale na l'opposition. Donc il y a bango moi kimia. Po balobi pétrole ekenda, diamant ekenda bomengo nyoso ekenda. Soko mokonza ze koloba iyo. Preuve ya soumission wana ba ko pesa bango moi kimia. Titre 4 de la révision de la charte 17e article, l'initiative de la révision de la charte appartient concurremment aux impérialistes unis de OTAN. Article 18, la charte relative à l'exploitation de pays du tiers-monde pendant la période de la guerre froide est approchée. 19, la présente charte entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait à Washington le 23 juillet 1888. Tokoli qui a tolingaki lelo tosilisa charte ye po na kozongisa lisusu mwa mayele na bandeko bayi politique ya Congo pe bandeko balandi émission bayi ndokola mboka. Lelo dialogue ye masolo ya mboka ye nesonganzi la zwa kitango ya kolimbola eze masolo na biso mais toyeba ke badongolo miso baze tango nyoso koluka ko récupérer to mona ki conférence nationale souveraine o ekamba maki na ba prêtre catholique et na 90 bokoli qui a été ba conférence wana fungwa maki presque partout na ba pays Afrique na tina ya kosala révision ya histoire ya mboka tolobana po mboka na biso kenda liboso ba prêtre catholique na bokambemi ya Vatican boyebi tosuka wapi lelo tozongi lisusu na esika na case de départ esengi na biso tofanda mpona masolo ya mboka ekotambola lolenge kani kolia komela tokuta tokotika yango eze mpona bomoi moto kasi nini otikeli nsima na ye nini otikeli nsima na ye lelo mokonzi ya mboka aza animal abatre lelo mokonzi ya mboka aze nyama to ndeke ya kolongola bantsala na miso ya bato kasi tobosani mokonzi ya mboka akambaka elongo na bato gouverneur azali premier ministre azali
ba bourgmestre bazali, ba ministre bazali, ba bourgmestre bazali, ba chef ya quartier bazali, ba chef de riz bazali. Bango nyonso nde basali bazali ko kamba mboka. Na ebite bourgmestre ya commune lokola ya Monga Fula. Bourgmestre ya commune lokola ya Monga Fula. Na ebite. Ero moko to kenda to zonga. Ezepe ba bino nde boze ko finisa mokonzi ya mboka. Conscience. Tango penza boleka ka botindi ba agent baleka na wenzelo kwa matadiki bala po bazwa misolo ya ticket. Vraiment ko interpeller bino te solo yeza ko bima bande ko na bino ba indo ba mama na bino bana na bino ba leki na bino bande ko na bino baze ko teka exposé lokola bo mesana ko kenda mikili ya poto esika kani ko kenda ko zwila bongo mo pepe ya kimia ko lia mbala mais bo moni bo peto eze kuna bande ko na biso ya opposition pe lokola ya majorité tango bo kenda ka poto bomoni kuna banzela eza peto ba autoroute ezali mituka nyonso kimia ba pharmacie ba hôpitaux nyonso eza kimia bongo tango boyaka o boze ba kambi boze pe na mwa ba possibilité ata charte eze kotia bino mwa manzaka mais boze na mwa possibilité poto mona ka bonne foi wana na mokonzi ya mboka mais to kamwe bino bokumbeli biso nde pique-nique tata na mama na mwana basokola na piscine na ba bikini comme en Europe. Bo peto ya poto boko kibo me matin. Oyeli biso shawarma, oyeli biso ni mayonnaise. Tango yo mboka ya Congo ezena posa bilenge bazala conscient, jeunesse ezala consciente, bino boyeli biso lisusu pique-nique esika kani bilenge bazeko kende ko exposer bolumbu na bango. Yango wana bino ba responsable ya mboka kokunda commune lokola ya Ngaliema na ebita zaka na bourgmestre tote na ebite commune lokola ya Ngaliema mbale boya to kotiela bino bilili boko banda ko benga bo defina ka soko bilili wana eze wapi na ebike mingi boko kanisa to kwa to zena ba bandi ya Bujumbura mais to zena Monga Fula baza na bourgmestre. Et de temps à autre, à na mikili ya poto, de temps à autre. Voici. L'État na biso congolais. Les lobes aux angi bato ya ko accompagner bino na mosala on a dialogue pour baser ben inconscient. Église a kangi bino bilenge belé prier sans cesse. Elenge wana sambeli bo moina mobimba soko mandefu ya pembe komi obima amoni katelengani apesi responsabilité na l'État. Tango oyo bokasi ya kibolenge ezalaki énergie ezalaki elenge oyo mabolongo na se kosambelomba lomba la banda tongo te poko côté église atie sonorisation abandi mbonda abandi sebe donc confusion bazwei eloko soko ya werason soko ya fali babeti une église comme ça ata elenge wana kendeki concerte ya fali a se retrouver kaka na temple moko boye abini kaka mabina moko. Donc c'est ben kaka moko abaki ko kenda na concert ya fali a retrouver ngo na église. Ndenge kaka zeko bima na porte église ba récupérer action turbo. 4 turbo soko 5 turbo 1800. Moto azeko zanga mbongo ya fufuma ko kita zanga mbongo ya boisson alcoolisé bien sûr. Sucré moto linga mais la sucré est 600 francs. Mais moto linga mais la zododo pour la milango est 100 francs et 200 francs pas comme na kuiti. Na mboka loko mboka Congo oteze ko lobela développement. Toze na posa ya kolongwa na esika moko to koma na esika moko. Ça fait mal au cœur. Et ça la kapasi. Bino bakambi bosunga biso bosunga bilenge ya lelo. Ou alors toko kenda na kifoko ya kolobaki eze politique na bino. Au moment où jeunesse nyo choisir na kwiti bino bo épargner bana na bino bakay ko tanga na mikili ya poto basé ko zala kolanda ba formation na mikili ya poto pour lobby lokola jeunesse a lelo na présent ya lelo na futur na bango ba ko zala irresponsable bana na bino ba ko ya lisusu ko kam. Donc, comme le lopango ya bino biso ba locataire. Ba koko na bino
bakambaki na bambuta Lumumba, bino moko boyeyi bokambi na Mobutu, lelo bokambi na Muze, lelo bokeyi na rais. Et puis boza ko préparer lisusu bana na bino bazala épargner na fléau oyo pour lobby to sima lobby baya lisusu ko kamba biso ingeta soko bazena na bilembo na bango to ko moboya te soko bazena na bilembo ya ko kamba loko bino ba papa eze mabete kasi bozala na souci ya jeunesse bozala na souci ya mboka yebuza ko dirige bo dossier masanga barabo baze ko ya na masanga whisky me bato bakoma na Arabie Saoudite bayebi soko yena na molangi ya masango epesaka kwiti okomelela yango na aéroport kota na kwiti na motu na yo po ekosila sima ya ngonga me molangi ya kwiti ya masanga ya kwiti ekokota na te bokenda na baliban botala na bamboka na bango ndenge nini mobeko ezeye kooriente bato me congolais inutile abandonné na bino bakonzo bokokai ko conscientiser biso polo bito sala pe bokasi na bino bino pe bokemo pandi posa ya kolobeze kasi etando ezengonga tomoni kuna bandeko baze kotala biso na miso ya sopiso koloba na biso ete tokomi penza na suka ya ngonga na biso kasi soko bolandaki biso na lolenge elongo bani bozongisa matondo bongo na tata luzadio pyramide bazalaki bongo na eteni ya cadrage ponini te na montage pe bazalaki bongo lelo tozalaki na lolendo penza ya kozala assiste na kamera umeno mosusu na kombo ya Nengwa Diankota ponini te bandeko nyonso bazingelaki biso awa na studio tokutani na bino na poso ezali koya pona numero ya sika matondo
balongoke matondo mingi na bandeko na biso ya Guillaume Moindo atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo Moindo atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo Yo peki kolo bango Eba kingie Na batango batia greno Yo de la kaka ego